na santa ki na kata monde na biso ya pas l'amour. Ya donc c'est-à-dire muto sekisa yo, muto prétendre à l'ingio le quoi baza comédien mais aza jaloux na yo. Même président de la République, Azali chef de l'État, le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Mais, après qu'on le batte que Naza patron ya ba Congolais nyonso. Ba comédie ba sala pe ONG non, ils allaient na bolisanga bo moko ba komba ba ONG les mo belé. Moi j'aime pas l'hypocrisie. Tout ce que le monde peut na quantité. Non. Moi j'aime pas l'hypocrisie. Nako sur mon côté moi kana pona ndeko ganga donc ndelo luka asala nga apesa ngai loko moko bwe nanga mona yebate abi luka mais clip nango fo mo chaka ba bilongo ba apesa nga idée yono biba yango ndezo sala ke oyo kateke ko ping pong ba tele poison to ko ping pong aloba contenir ko ping pong ba boa kele mbasu to ko ping pong a boa kele mutumbasu ko ping pong a fingi Sa Majesté Moto Munene, to Sa Majesté, pourtant mususu na ba réalité oh nazo mona na tracé terrassé bango baza na fleuve tout le monde ba na fleuve ngana na terrassé kaka mais terrassé suka ya ka koya na fleuve na matanga na zalaka na réunion na tindaka bato ba fête nde to mastato kama bato ke to sala boué na zalaka na ngote pourquoi le zala tina biko ba mona rope moi bizarre bizarre yango de ça la protection nanga yango de apparemment les sur la téléphone ani kinda na makambe belé makambe belé na tekela ki poza ngai téléphone ngala na ba téléphone na tekela c'est tout téléphone est créé même blog belé. Non, ça n'a pas de sens. Okay, ça va tout ça n'a pas de sens. C'est tout ce que la spiritualité et le matériel et balanakate. Non, spiritualité na matosi et balanakate. Où spiritualité où tu es? Ouais, donc au moins pas aux mutu. Il faut que tu aies un état spirituel. Vous comprenez? Il faut pas dire ça. Ouais. Le téléphone a non. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Un grand merci de partout où vous êtes. Je sais que vous êtes tellement nombreux de regarder cette émission à la présentation toujours à Nelka Bafosset. Les lots, ils se sont devant vos petits écrans. Un grand merci de partout où vous êtes. Vous êtes à Kinshasa, un grand merci à vous. Vous êtes ici en Europe, précisément à Paris, là où émission est tournée. Donc les lots n'aiment pas bien autour yamba Coco Ping Pong parce que tout le monde le billet torobetana et Coco Ping Pong azali anabiso à niveau à Paris. Pourquoi pas dire un grand merci, surtout nabino tout bozo à la biso. Te dis un grand merci parce que tu es là. Les lots, la réalisation émission Simpson et c'est un grand merci à toi, à Doyoué, Rihanna Domingos, Moutoto Lukaka, Yé, Tokutaninaye, Coco Ping Pong. Comment vas-tu, Coco Ping Pong? Oui, ça va, mon frère. La monnaie sur la poto. Merci. Boni, voyage l'équipe bien? Oui, ça va, voyage l'équipe bien, très bien. Tout en moulaki, aéroport Anjili, Tokiti, Addis Abeba. Et aussi, Skalanga qui était précisément en Belgique, parce que Nazaki na fait na Salawana et puis Belgique, les naïe à Paris, donc précisément en France et puis Barcook c'est moi ils ont moi tourner ça moi donc c'est ça. Voilà. Qui vient Nzamba Pamboli, crash ça mi tenandalo basoli crash ça mi ka na avion. Ba on y a souvent kufanga na bika. Ou bien Moutakou Faté. Nazaka na souci na koma. Voilà, en tout cas ça fait plaisir au monde au je vous rappelle encore une fois Coco Ping Pong aza bateau pesa belé surtout ngai na se rappeler sur na générique ne wana ping pong
On a désordre, écoute, bébé. C'est l'inspiration, en fait. Et puis, c'est XOR, mais est-ce que même ce mot ping-pong? Et alors, vous avez un peu de ping-pong XOR. Na 2000, l'élection à Liboso, excellent, président honoraire Nabiso, Joseph Kabila, 2006, si je ne me trompe pas. Ce qui est l'élection à Liboso, et Kourouz à l'élection à Mibale, mais je crois que c'est ça en 2006. Pour au moins à l'époque, il y a mon bout. Bon, Bakto Bazaki plus âgé, Bayebaki député à Zanani, sénateur à Zanani. Mais biso oyo to kobota mana bon bisoté disons ba jeune ba botami na ba sima les élections yé ba tout monde bazaki embrayé député to voter ba député puisque et ça qui moi tamulai makamba ba élection ezaki te na mboka na biso comprendre ezaki ka député ba et comme ba nomination ba nommer des députés tandis que député il faut aller par vote à population bana. Parce qu'on a première élection, je crois bien, et c'est bateau ambrié, bateau voté ba député, bateau karabaye baki. Bah jeune yo, bah si les canons de élection té, bah ça là n'outé, mais ça ambrié ma. Garde ça déjà pas qui à fond. Si toi comment on a trouvé ton après. Pourquoi on a député, ya qui m'a solution ya par-ci par là inspiration moi ekoye langa. Na joie qui papa mon robot ya quartier. Papa on a quartier, alors il faut qu'on vote ma député, ceux qui sont dans le quartier, ma voter, la population va voter. Et si li, na sénité, na s'inscrit na organisme mon côté, na ninité, na se autoproclamé député na quartier, batubo voter. Parce que ngai mutamu naza besoin na bima député ata 100 francs ezate soki batu ba ye na lupango bon papa tolingi to voter yo ba voix ma o sanga ba voix na biso to kopesa yo o sa nango ni na bi ba voix na bino na côté na mo studio o ni tsaza na voix le quoi papa wemba o le quoi za na voix le quoi Kini Kester o le quoi za na notanga tanga ba donc na yeba même pas voix ezanini c'est leur conception ya scénario ndenge zalaki. Et mbongo ya campagne talaka na place babimisa ba député ba ebingate mbongo campagne ko na ngote so na bimi na kela bunde na la na sombi kwanga na dendo so na ye na pesi ba petia na bokata kwanga mona okatela ta 20 personnes ezai moment na salaka et na suka ba élection esili talaka na yeba na te donc na sa na ngelo te donc na sambriema na ozela sko ba petit ba ya na ndezaka allo ngina ye tokomozela bato ngai rien habité bato ba rolia mbongo pamba te ngana pe bango konga na ba dendo na peso bango espoir ya ba voix na bango nde na côté na ngo studio e ko sa biso makambo na ndola nda sikoyo mutu moko na palais na obeta tout ça là qui bitumba tozo bunda ezaki selon scénario ndenge kendaki bon combien wa bila bataka bobo mutamontaka yango c'était nzambe limbisanga naza droit bossa na yete natanga ki na ba monsieur Belé mon frère tu connais mais talaraka ekoya nango na ntanga yo a monter bitumba wana parce que tellement les était moulai mais il m'a aussi mais bitumba est bien abaxi bitumba na vitesse na montage attends moi système de benga Charles moi OK rapide OK place na bandaki yango les raté bongo avant na to sala ba son na ba ça ba pichi ba ping ngezalaka wana ba nini mani on a comme na place na tienze il y a ping pong XOR télévision na nous pona tia yango ndenge bandaki OK na montage nanu na ba jette na ndo salo yo beti muto sali bote biso moko na montage ezaki kao to lekisa biso nga bongo na suka neko kende Brazzaville et pas vieux fula n'espace ngumé na otanga bia na trop mageto kufa mais bolamu yango tikalaka ko ganga sima ya wana biso je voulais bi petit nanga eloko yo sali oyo oyebi ndenge bozo bunda wana somo na seki
azaki na boîte na ye azaki na ba flat na ye toke na ye na boîte DJ bato nzambe poni kaka na otanga bato bakufa nzambe bon koumena bon c'est tout fait normal aussi on a quand même mbiaka na makambo DJ Jagger oteko kufa ya de cela 2 ans DJ na boîte ya vieux fula batie kande ba DJ ba variaka abeti nzembo XOR bato msuba makina lunge vieux fula benga bi odike bi wana ngala bango baza odike na bitumba yo salaki wana soko zwi nzembo yo tia ngona se eko simba na bi me oyo napenda idée na yenge mpe Jagger mokilo za bamba aza jeune plus que nga makufi na bise pesanga kopiani na ye nango lokwa nazake na studio Nathalie première générique les kakemba penda XR ezaka imo moko na salaki toza ba travailleur na chantier to kani salaire mais ba présenter biso malewa moko mupanda tonango imo wana tonango na Kinkole na ba présenter biso malewa babité na tango ya repos so za besoin dame boye na boye nzoka muto a présenter biso malewa wana momi na ende kolo malewa ayebike nde to sala chantier to ko tsambongo pa momi na biso so bo biso tenga kopi mona moni ke lokwa na zi musala ko lieza ya ofeli na lie ko le ka salaire donc nasuka sanza ngande funa futa oliba futa na lie ko le ka salaire sibo ngala idga na ozo mbongo ba iba bisenga lista malewa il faut devoir ba il faut devoir ba binai ngai on la travaillé na matisi ba brique moi biko lo zela mbongo la no mosila bala bila bala bakane futa bino ajombe simbate bagai banda skoyo na zinzembo ona tena ngo Brazzaville na insérant on a c'est na XOR grande sœur na propre o atikenga mabele Shakira Katchez Munene na République démocratique du Congo championne ma grande sœur donc na pesio bambote belé le kaka talininoana a benginga bi ping o subi sibiso mais ce que point notikengo XOR et le va bien XOR ping pong malamuki wana obeta na paraît véri non do bapenda vérité ya système mais moi rapide par rapport à temps peut aussi c'est que ça a la question bref pour moi so ça besoin to beta di solo to beti so que ça a besoin question à répondre juste par rapport à temps parce que ma solo au BTZ belé na yo à partir wana des XOR ping-pong. Voilà, mesdames et messieurs, je vous dis quand même ping-pong. Koko ping-pong, on s'appelle Menangai, dans le théâtre, surtout il y a Batamuki, et puis, parmi bateaux, et donc, Babanda Kose qui s'en a négocié, tout le temps, va s'immiser, tout le monde a Koko ping-pong à l'époque, vraiment, Babanda qui, comédie, le loto, ça bien, mais ping-pong, baza vraiment, mais c'est comme si ping-pong, tout le monde est à moi, c'est comme si Bino Batakala, quand je dis Batakala, parce que vous un peu plus d'expérience. Combien d'années déjà à carrière la bandine en 96 donc 96 mais na sali groupe en 2002 le 4 juillet donc groupe celle qui est dans la cour ping pong ça fait 20 ans ça fait 20 ans au sali groupe non mais yo mon carrière ko banda boy ça fait encore 96 donc Betty 96 na été mathématiques. Mais parlons un peu des locaux quand même. Oui, c'est vrai, ping-pong. Ping-pong, surtout au niveau diaspora, tu vois, peut-être, Botamia, Tobana, Bakoli, Awa, sur Bamonio, Boboye, Bayo, vraiment, il y a ça là qui ping-pong, tout le monde a rayé quand même. Comme tu solo, solo, côté poto, parce qu'il y a qui mou, mokota, kobo, il y a ping-pong, mais côté poto, tu vois, bima surtout ceux qui basent bima moi dans zonzing mais ping pong dans zonzing monde dans zonzing toi dans mon qu'est-ce qui s'est passé ce côté là premièrement
20 ans passé internet ezaki na vitesse te na kena no avana kota na nzonzinga internet pour lelo bato nyonso bazo yebana ezaka bato nzonzing te lelo komi même na palais no soko filmer c'est no relo wa bien ba panza on a TikTok il y a des stars à TikTok. OK. Il y a des stars na Instagram, na YouTube. Tu vois, il n'y a pas seulement pour le lot oye banana. Mais vous avez la télévision. Ils sont aux arrêts qui na télévision et puis la chaîne ezaki et belleté. Ça c'est un. De deux, pendant maninga ba osala nzongdinga na carrière na sala nzongdinga monto za na vidéo ba sentinelle. Sali deuxième Zondinga na jouaka domestique na yebi ba titre dans c'était ça fait longtemps. Ça fait ouais. Aroba justice binga tikanga na loba maloba na ngai moko. Noko ngeza yanga réflexion yanga. Justice binga mon fils na yebi kozala nga Tiana si tika na pesa ba fanatique réponse so exact. So ko bo rapide nga ton fungwa ba piste BD. Donc et si maya wana nazaki sollicité mingi. To nazalaka sollicité mingi. Na batu oyo kana ona salaka batu bamona kanaza limité batu bamona kaisa lokote ezana batu oyanga o soki baza 10 tamsu na 10 yana basalaka rotation o abenginga sima wana lembinga wa benga na koma saturé tamsu so projet zali anzonzi babenga na pesaki Damien Dimonokele Mbote vena biso ya théâtre tiko kuf talande ni na be mission sono bosa komba vena biso sema ngamba théâtre mingi l'ambassadeur je m'excuse Kombo Goya Kombo Goya mais mingi so ba benginga ba okutanga na ba programme tika en dehors de ça l'air na bimaki na fréquenta qui monde ya comédie na fréquenta qui bateau na ndao mona na télévision puisque ezanga na bandi ko bimate ya na santa ki na kata monde na biso ya palamo ya donc c'est-à-dire muto sexa yo muto prétendre lingo le quoi baza comédien mais aza jaloux na yo vis-à-vis ba analyse ana nyonso na salaki na baki te ba contre to ezokuta nanga eza occasion nzambe apesi pota mususu na ba réalité o nazomona na tracé terrassé bango baza na fleuve tout le monde ba na fleuve ngana na terrassé kaka mais terrassé suka ya kakoya na fleuve ya monisi et salike aux amis qui n'ont pas ngote ko koma ki fier qui sur ba condition belé ou ba condition que nga vana ya fo dans 14 heures na ye bu bandité na kei non naza ko tumtu na respectera air makasi bato basala nga ba contrat ba partenaire na nga nyoso ba commentaire ko zala wana on a décevai na contrôle to solo li na ndimi a commenter na c'est au tien numéro na yo ya téléphone ko commenter par centimaté au tien numéro na yo ya téléphone obi ko ping pong yo zolo babé moi je t'avais invité voilà tu avais fait ceci fait émission za ya internet érotique la des années commenter tato monyango le te lobby to mona et les ozo commenter na zo inciter be tien numéro na yo ya téléphone. Donc. Mais bizarrement, même la réunion d'artistes, tout le monde a répété avec le ping-pong. Moi, je suis peut-être artiste, Boya Koufi, tout réunion. Na réunion na tinda rabatu, ba fait tinde to mastato kamabato que to salaboué, na zakana. Pourquoi nous allons tenir beaucoup? Bah moi, on a repris moi bizarre. Bizarre, y a modèle ça la protection nanga, y a modèle ça la care. Oyo kate ke ko ping pong ba tele poison to ko ping pong aloba contre ni ko ping pong ba kele mbas to ko ping pong a bo kele mutumbasu ko ping pong a fingi
Sa Majesté Mutu Munene, to Sa Majesté Fingi, ba fleur ya koko ping pong andaku et Sa Majesté Mutu Munene. Non, ça va genre avec exemple ba tout non le baba comprendre. C'est-à-dire au moins là babilo ko anezo bima Sa Majesté Mutu Munene o ba fleur ya koko ping pong e fana, au moins koko ping pong ça pas tengama, yango moni esali ke na kati ya ba makambo wana nazala toujours na ligne na ngana respect na ngana. Ba tu nyonso basangana ki oza témoin, oza journaliste ba to bazolanda, il y a des bêtises qu'il faut pas faire. Sur les nets ou na niveau na biso et comme yo ya fingibo o ya salibo o babo akelimbaso o akupe na poison po o azongisa kibo sala na kati wana timu kilesi la kombo na ngai ebimate ba comédie ba sala pe ONG non ils allaient na bolisanga bo moko ba kombo ba ONG les mobile moi j'aime pas l'hypocrisie tout ce que le monde peut na kati non moi j'aime pas l'hypocrisie nako s'adhérer na likambo oyo na yebi keza clairement na association na biso non non, il y a notre président Massoumou qui est là. Il y a notre président, notre secrétaire Ilombe. Il y a la comité où ils allaient. Et mon vivant pesali hein dans mon azala ba ansul zolo bazana kati ba fiston sai ba Mike la Duchesse parce que moi je donc président Massamba to kanisa président Massamba to kanisa président Massamba to kanisa nazaba mes bon to ba no saraba après pour mon association de ba komela ngai ko ba association ebele ba proposer yo kota molinga raté association ba proposer mta kota te association mtasali association a expliquer biti association na ezalaka volontaire yo zana o wapi dans une association na biso ya ANTPC le président Massoumou Kamba tokanisa na kendaka en fait dans une association et nous vivons on terre et nous vivons ouais et nous vivons ouais bon lokuta mabete ngana osola makamba ba flatérité et naibi non te nanya saliango qui dirige ça par rapport à ça ce qui n'a pas en retard il y a vitesse soko sungingai te pardon te permettez je dis ça sincèrement soko sungingai muto asali aimer nous vivons avant na s'adhérer na kati il faut na la philosophie na de quoi il pense moi dit président Massamba na obito kanisa je connais président Massoumou c'est un grand c'est notre papa na ndenge ya théâtre et puis na ndenge ya physiquement boye penda théâtre tata na biso et nous vivons Sunganga en pleine émission le bananya salango si c'est le bon siko pianga numéro na benga siko na téléphone na bise na s'adhérer ce que zana kishasa na tinda batinda règlement d'ordre na statut ba ke kotika oza na preuve pour mon il y a pas de problème mais je connais pas de piste je peux pas ba pisto na yebite na fukola c'était qui d'abord oya sali mais nous vivons pesanga numéro na yebsanga na mutu na yeba nanya créer yango ce qui na monique mutu ana créer yango na conduite na ye artistique tant que doyen dans le monde du théâtre réellement vivant. C'est qui les fondateurs? Les groupes peuvent pas se créer bénévolement comme ça et où tu n'en peux pas quitter mais nous vivons qui est le fondateur de cette na okiango et pas na yoka bon qui est le fondateur d'autant yoka qui on ba gite papa te ngala linga toke na mama ngala linga na toke na ngo vivant qui est réellement vivant qui est le fondateur j'écoute d'abord na yoka nana comment na ye et nous vivons nani fondateur Anglefa Nazara journaliste et puis kombo na ye numéro na ye na talier na palmarès na ngai na calendrier na ngai est-ce que a déranger ka batute est-ce que azali mutu moko azolinga batu pendale bazana bon moy to azolinga batu abo moy ba kufa po ya bénéficier ce que ça correct identité na eza connu le fondateur fondateur azara moko ba cofondateur tenantuna qui a dit que tout ça là aimer nous vivons comme on a yé nani ce qui n'a dit comme on a yé le quoi na oume na musala o Nathalie conduite na yé vis-à-vis musala ils ont dérangé na le baka ngate et déranger ka batute au artiste au bazar kolangai directement il président Massoumou non le président Massoumou a dirigé association to président Elombe to vient nga Masasi Kabamba nazana tina na tina ta CVT le ka vient Masasi no moni ko kende non te zona no statut na zona no règlement na ngai na no déjà l'état on peut s'explication puisque là yebi
Donc, si je comprends bien, pour l'instant, on a des associations. Dans partout, on a des comédiens, bien sûr. Ouais. Oui, le président Massou Aza président, et puis il y a des associations nationales. Ok. Ouais. Mais c'est bien quand même, bon. Comme on a et puis voilà. Non, mais fondateur bon, il n'y a pas de problème. Oyo déjà, à part Ngaï, le nom de Naibisio. Naibisio, Tamsou na Okepa na Tamsou na Yoka. Mais fondateur, na base n'angezali. Autant Oyoka Kango, Oyeba fondateur, Oyoka fondateur n'angote. Non. Ok. Ça va, le fondateur, c'est pas grave, c'est pas grave. Sincèrement, ils ont organisé. Na au moins ils battent sur les canaux TV, bah ça assemble. Alors du coup, l'obama l'obama c'est petit sabat. Donc il y a une hypocrisie. D'été. Ngana mutete là, dimile ko tete là, on a tete là kemba fumbe, a tete là tche wenda, dimile sato canal internet, dimile ko tete là, nyumbe yaka, ora kona show mongaka, lumumba waka odake, ato akina wakila oma, da teketa la sungulumba, lumumba ka teketa, dimibula oma, na lobi boy ngana mutete là, lumumba baboma kie. Po azaki na robanga mundele te. Stara Lumumba banga mundele te. Siko ngai congolais to munde na obanga ndeni. Ah ouais. En tout cas, c'est bien. Donc, chers amis, je vous rappelle quand même, Coco Ping Pongo Tozanaï, c'est quand même, il a fait sortir plusieurs enfants. Ban Belle Abimisa, tout le monde a peut-être les lots. Tu vas rater Bimina Maboko Naï. Beaucoup Bimisa, peut-être c'est un gros ben. Aza encadré, tout formateur na bango. Tout le monde a droit à Pomba, leader Pomba. Tout le monde a bango, tout le monde a Kwikwi, tout le monde a pasteur warrior. Depuis donc batala nyos tu Bimi et na Maboko na. Ça te fait comment on a quand même les lots banana yoana donc Pomba les lots c'est pas teli baya au sentir que Pomba zo ça la succès de son côté, côté qu'on a posé au monde, je suis fier. Je suis fier. Il n'y a pas de succès sans successeur. Donc, les roseaux régner, il faut payer Simao, Bongisarape, autant Souba Koki ko remplacer yo, puisque Moto à côté la libella na libella azate. Les preuves années, au moins Michael Jackson a Koufara. Moi, quand j'étais petit, comédien, je me disais que avant Michael Jackson a Koufa, wana ba camarade nanga Dani Masudi na peso mbote na Ngola to timula lo makelele na Kinkole Christian Masudi boyemi makam na oloba muko Michael Jackson akufa na mona ngolo ko eza impossible que ye dana biloko salaka ba zombie lo kwa donc ça dit na ndo mone azali bela na libela naza fier na bana oyo na bimisi pour lelo soye nazate libana na ya ba œuvre o nga na sali o ba artiste akufaka te mais na tiki ba être vivant oyo bazo continuer kombo na nga to tala na nga bazo représenter yango mageto na kufa leo na lobité pour nga na bino nano na pesi juste exemple pour ba tumse ko makomoni aloba na émission wana déjà soko te na oloba na sens te na oloba na émission pour na olaka batu na okufanga na oloba bongo te na zo pesa exemple ya futur mo peut-être ba 2100 banga appeliwa mutu nyonso même oza Hollande biso ke tema point so banga liwa te loba na zanti liwa mutu nyonso banga liwa mais na sepelaka mukona okufa pona bina okende place ya malamu c'est le conduite na ngana mokili na ndimaka paradis ezali tant que chrétien na ndimaka Christ akufa asekwa azali kolo akoyamba o amitambusi malamu. Donc voilà, Coco Ping Pong, les tous anaïs, mais non, c'est vraiment les solos, il y a leader du rire. Les leaders du rire. Le leader du rire. Oui, au groupe Bracongo à Salara, Sanksara Bissonion, Bouzala, banane. Président Lombe, Mama Chako, Mama Bipendo, Météo, Velanga Tito. Tu as rappelé de 10 leaders, hein? Souza Pebaki Kozoye, Souza Azan en Paris, hein? Souza, on a passé au Bambote. Souza, hein? Yopé, si moi, beaucoup de rire.
vous allez moins ébélé mais les lots bizarrement bon non bizarrement l'on sur sali vous allez aller sur ce festival ébélé qui a festival Toseka et ça l'a mis en 3 ou 2 éditions et ça l'a mis vous allez sur ce tout le banini bah comment vous préférez que je banana yo bah tout le monde a cuicu à zalawana tout le monde a plié pour baza tout le banini c'est comme si yo au kokarali sous makambangote bah préférer base on peut-être bah sous parce que na presque ba édition c'est ça la vous allez rater c'est dit à quoi. Je crois bien il y a des éditions. Au moins, guerre aux en Ukraine. Ukraine na Russie. Nani Poutine a zolo baboy. Jusque là, pour naya ça non bitumbate. Mandoki ya makasi ba bimsa ngo papa mbate ngana mandoki ya makasi ba ko exploiter ngaka papa. Bazo ninga bazo jouer. Ba beta ka ba mitraillette et que les bosso te la permettez. Na munduki ya makasi côté comédie. Naza fier ya kolobango. Okoye ko tirenga pamba te. Na promettre poto kende na débatté. OK. Ce qui festival salami na Kinshasa, soko moninga ité festival o ezali bien organisé, ezali organisé. Non, bité que ça bien organisé. Nazolo ba dans le futur. Donc souhaiter ezalaka ndezalaki peut-être poto que na polémique té festival ezala sous bien organisé na baksali sous. Je serai là pour que nous été. OK. Donc pour l'instant donc tu comprends Mbappé sa invitation té ba benga kayoté tous les aladini. Moi je voyage trop. OK. Je voyage trop dans agence de marketing et la publicité, na organisaka ba spectacle et belé. Ezala makambo et belé et kutinga na mboka té. Po bato musu bazo kanisa ko bima libanda ezambali Europe mbali buso. Na kendaka Amérique Lantine plusieurs fois. Kosa ni kuna. Na kei ko jouer na mariage, y avait na mitera moto na Nzambe na São Paulo na piso bambote belé. Na ke na Rio de Janeiro ko jouer et pa ya vie na ngai Simoni Petelo katikati ya mboka Mondelo et na créa famille. Madame Suzaro Lobana télévision te au monde mami la mokambi la belle femme mana gabimi na prince la yo kaka nzoka ndengo ke mami la lobi la nga bongo te pardon maman na ngai na lobi bongo te monsieur na zu visa ezalaka kena ke kotala na lobi na visa mo touristique na ke kotala donc et en dehors de ça na kenda Afrique du Sud ba Lubumbashi n'en parlons même pas donc on kenda ko jouer to quoi visite na c'est comme si au kenda ba voyage en la plus ba voyage ba fête siko te ata ba bengo jouer na fête. OK va bato musu bazo benga ngande na Europe baza besoin na jouer na babiloko ba organisaka ba soirée bato musu ba benga na pona na intervenir ba mariage omoni ngai na lobabwe omoni okangi toilette nao ou tependa ba bo excusez nga terme ba farata obi ping pong kota na toilette wana jouer ba farata mbongo nango atopenga désert du temps na jouer po non ça là on est biqué comme ça ouais donc nazala complexité ya ko jouer na isika moko mususu na zo sala ba carnaval ya ba stylo bravo camion na bango bebaki me babimisi ngai na yas lisolo ya solo bato bazana kin na komi na grand marché na matipe ya likolo yas na obelela bandeko bosela stylo bon ba za publicité bandeko bosela stylo bravo ils ont comme bien mutu mo abelela yo ping pong yo resel tela sa makambo on est le côté non c'est kenga contre za ya $2000 mutu c'est oloba wana ndenga zo yiba to zo porter na zanta na suka sanza okokana au simbata $100 te mais au finganga à minimiser que pour na likola yas mais éviter combien je suis complexe bato ba mona kaka il faut osala pour mona za danger mais oza quand même muto bandi masolo ba publicité to bete mo lisono lo lobi ba publicité la publicité na TV je me rappelle encore à l'époque on a osala ba publicité mingi au mona ko ping pong za na kati on lelo on dirait kita to lo banini est-ce que vous se retrouvera pas quand même la publicité wana au bosala oui publicité côte Rambongo mais le logo ba na rolo te ngana ça ce qu'on a agence ya marketing na publicité
Ce qui ont accordé, l'émission, non, ce qui est sans polémique, fan, accordé. Na téléphone on a voyagé qui nango na l'action ba publicité on a dans ça na qui si on va insérer donc éco déranger te so que déranger te na coller la fort na ça la pour ça la promotion agence nanga marketing na publicité nazo continuer toujours ko ça la publicité sauf que au moment na ba ramnyo so ndenge to bandaka moi je démarrer car notre ça ba justice binga devant des crio donc Pasteur Warrior Monica et bandara et Kende bon peut tout ça vont le moins dans l'icolo tali mutoka tu apprends ce simbi moi frère c'est ça la vie mais il suffit aux akananzela on continue ouais. Ma publicité actuellement c'est comme si non ça là non ça y a bon pile ma case namba quand ça les nini mais tu fais il y a Seriamine qui passe il y a tant de publicités les gens qui me regardent à Kinshasa c'est plus comme avant quand même faut la sincère que tu vois qui par rapport à avant moi quand je parle d'abonné peut-être au précédent et les moming aux alagi partout les alagi mais actuellement quand même moi baisse bon je peux pas dire que baisse continue mais on dirait aux assumingi au top nous aller de bandos à la tête n'a habité que tu vois. C'est tout à fait normal. Voilà. Et là, on a ces pays, on a quand même au moins tout à fait. Tété. Ngaï dans cette émission, bateau balani émission sur la scène à poto. Nazana tina té na salle. C'est tout à fait normal. Mabe obi manager. Aussi longtemps ce qu'on a nagé. Concurrence ce qui est ni peut-être ça continue. Tout le monde a bah vite imana bou fibre bimi. Ah bon mon a vite tika vite na classement mon a fibre tika fibre mais la fibre bima c'est comme ça. L'essentiel n'a qu'un intérêt nazali. C'est ça. Parlons quand même, bagag nous souvent, ça fait longtemps, très longtemps, tout le monde a un bagag na mindele ou la peut-être ne bandele ou auto awa. Mais c'est dire moi comprendre c'est vrai. Peut-être pour nos comme world, on pense peut-être faut jouer en français, tout le monde peut-être étranger mais aux autres jouer na mindele ba français mais au tigala na lingala. Ils arani parce que ba rolo français tu es là par rapport à ni côté. Oui, donne-moi la bouteille. Et donne aussi les couvercles. Ça va. Ok. Monsieur Rico, je vais vous confier entre le maître et Coco Big Bang. nazopesa bango yo kotambola na bango okotambusa bango donc okolakisa bango martyre place ebelebele donc epena oyo mwasi tous les trois Vous jouez na mindele baloba français mais au tigala na lingala. Ils arani parce que ba rolo français tu es là par rapport à ni côté wana. Bon, tout dépend na scénario. Nyati scénario na ça na mindele baye bi français. Bateau na zana bango ba excusez-moi quand tu mindele ba uta wapi en fait. Mais kasi place na pas na bango na za loger pas mindele ce sont mes amis baza ba français ba mindele à Congo te baza ba français bon mindele à Congo za la nete soit za na nationalité mais pas à poni que avant na Congo ce que mindele ay vanda na Congo akimi na Congo te ce congolais lo bien vanda na poto akimi na poto complexe wana na comprendre ngo te et mutu za na choix azana droit ko ça la choix ya pays na ye ya mboka na ye ko kimanga bon eza question te répondre à la question qui maizali ba memio o kimi o futi ba biye no lobi bona ngina ke no vanda na maluko kimi peso na maluko wana kutu nazwa encadrer yango te mais na ko koloba oui ba image tingala te na oloba oui puisque mutu a memi ngai te na mindele do memi est-ce que soki mindele omoni
mikando ngana yeli so enangi bina vanda mundela osimbanga bo ce sont mes amis ça fait 16 ans mais c'est au moni papa moi ndeto ce filmo vis-à-vis à nangi nazwa 2 ans moko na se reposer boye binde na travailler na bino pendant c'est osimbanga boye babenga ngo nini soki perpétuer soki la mairie osimbanga ezate que na kata dossier na ngana otika lokita Brazzaville te soki na obina na obiteke na ovanda na otika la teko akiti Brazzaville pour alobaka Félix Tshisekedi o luka ya obete na oloba bon ba image etika zolanda eza ka différent so na obina vanda na valisi ba masala na obite na besoin na ça déjà na zo ki visa boy metala vis-à-vis à ça na lobiteke na osala et wana oloba teke na kima na poto na bonus tam sous choix na nga na vanda nanu awa mais eza na réponse au pesingate nangina loba imu mo na sala na mindele pona koloba lingala na français patron na ngai azana e patron mais azana ba relation na ba mindele ayena ba mindele par rapport à ba faire na bango nde bazalaka ayena bango na palais à loger bango na palais ngai domestique ayisinga bikoko ping pong ilokola yo ebi Kinshasa makasi na cadre à tourisme donc tambusa pe ba mindele oyo ba mona Pékin ngana régional mundele azana influence moko et pas na biso ba noir na même pas bato bazana na la na biso moni mindele oyo olaxi ba défi ba luka ba défi mbona na pesi mindele ba code so ba lobi bolo ba bo défi ça y est tokozongisa na mileki eza ya solo ngana yibi ba la pas bato mindele ba yibi o ba olobate parce que so na joie qui na français na bango c'est que au moins te rola na ngesi mbate si nous allons au morceau bitumbo matara toujours les colas mire faut le quoi ils arrivent par-dessus la troisième corps ils arrivent bon côté la truc so ba no ba ebi ba 90 89 no nini ba ume na mukili lisusu mwa mukelo kwa ba biso boto ebi xo biso nyonso tozali ba fana xo là bitumbeye moi esprit ya xo selon de la bêtise so ande bitumbe banda moi xo esprit ya xo au mati mais c'est pas facile de faire ça non tangi aux choc petit nanga koko sombo na matadi arata marere le 8 mars oyo nde nazana moi chevie zo sala do mata au sauter je te dis ce qui est vrai on les a comédité koko somba yebi maman la biso ma Saïdi Silem de Matadi maman Saïdi papa innocent na peso na pesa bangonde ba bengsenga innocent lelo spectacle plein na Matadi ba beng na ba encore ping pong bien ngala lo bon pour pesa batu penda image il faut na sauter na bimi libanda clôture place ezai clôturer na matira mwira mlai na zo bosa na ke Matadi soko sauter okuta na zelo te nyonso ya mabanga na chapenda na vidéo téléphone on a été sur na chapenda boy na sauter kaka ni na ki penda kaka depuis le 8 mars on a moi choc na lo babwende na poto bena na choc na donc ils libanga na kitina libanga siko batu ba beti ngana samtema na olela na binzambe na sebe po nini fakina kota na ngaka na porte mais na matina ngana podium to jouer na ngana koko sombo normal to sikoyo bilomo ezala ba bilomo suna sana na ba podium ba dance na ngaba boye ba nini koko sombo ibika père asuki saka makambo yo na likamtel na saka na likampa dina petit na ngana bukani il solo comédie Baris qui a un métier donc ça non j'aime ça ça la passe hein ouais et ça peut avoir la difficulté une fois pe na zo choc na bon marché ton doit tourner en face à Ista na zo choc arobase na bito soza image wana ce qu'on a quitté l'état na okita na kiti mabe na kutani croisement na tibia ya na ebiso acteur ngote tam wana to chaki coupé Nicolo au moment de Nicolo et Vimba to chaka coupé c'est-à-dire on n'a pas continué le tournage na lela na tiki na bi ping pong à part président à part au puis la gabier ya mbamto c'était wana obeta masolo il y a solo kutana ba choc na kutana ba accident vis-à-vis ya ba scène na joaka
Dans un Moussalamoro, c'est pas du tout facile. Au monde, peut-être, mon soeur, il est là, Zumbo, mon azolia, Moussala, Bazaro, Tete, au Latimane, au Tsezogi, Bani, Poudre, Longio, Sala, qui Moutamabo, qui comédie, en tout cas, et ça, Moussalamo, quand même. Lilo, Oyo, veut qu'on a poté ça parce qu'aux abons, on a tournage, encore une fois, au Banégon, on est à Kinshasa, et puis aux autres, continuer normalement. Normalement, il faut qu'il y ait un Équateur. Il faut qu'il y ait un Équateur, mais. Contre tes salamaki, tu vas dans la kin, tu vas continuer à awa, tu vas tourner sur la kin, tu vas la introduction nango. Équateur est la conclusion ils ont des introductions à film. Et le titre est Voyage à ping-pong. Voyage de Coco ping-pong embrayé au Château Rouge. Ok, donc on a normalement donc toi tu regardes abona imagine les gens nengeni. Buzoba. Donc en réalité la cérémonie comique. Et la cérémonie comique c'est juste pour faire rire les gens. Mais RMP quand même tout le monde a Coco ping-pong à jouer à rôle à Coco. C'est vrai que Tikatana Libandi boy donc Tikala moment style non mais non tout le monde a quand même joué jeune et tout le monde a un moment qu'il a dit c'est ça jouer PD a joué PRMO Mike tout le monde a un moment dit c'est bon ils sont pas non à mon côté on a tout le monde va te soucier de ça il y a un moment pendant jouer Mamicho azongi nani donc Coco ping-pong tout le monde a Tikala kana qui Coco na yo olinga peut-être un jour pour jouer qui gêne qu'est-ce qui se passe ce côté là. Ah, ok, conseil. Non, c'est pas ça. Prochain film, non, je vais jouer. Ok, aujourd'hui, j'ai. Tu as sauvé Holandanga, na rejoué quand moi gagné na Zagabi Boé, na co-incarné rôle moko, mais il y a toujours comique. Mais avec Coco Ping Pong, na Katia Gabi Yamba, ndenge Gabi Yamba za kan intérêt à Coco Ping Pong. Bah question est tout na mingi na Coco développer en côté, mais je vous promets. Na ko carnet rôle mususu mais Coco ping pong na tikamoto. Alors tournage na on ni pour un film oyé bandi déjà non normalement fa kito banda tournage lobby bon a habité mutela mtundenga okutana na émission oyo lelo to c'est une émission toza le 20 le 19 donc normalement fa kito ça la tournage to banda tournage lobby mais lelo na tongo monsieur Rico Rono abisinga ke acide on va repasser comme tu vas y baga mo batwa on peut se voir bon na ebite ke mi bazali bon koyiba za je m'excuse bon facile ka combo oh beto pardon il y a dans votre Hollanda donc na tangi bon pon na kola que je parle des choses sérieuses peut-être le cas comme là yé tout ça ni ne azala pas intéressé non puisque au moins on a ça na culture na bango au biso tout ça na culture na bango za des choses différentes oh yo culture na biso tout ça la théâtre na bango a watalaka biso joa trop lingala banini na éviter bon na koloba na éviter donc musala na ngai nde na kangama na bango e futinga lelo bango ba préparer film oh bazo ba changa donc nde na film on azaka lokola eloko ba bisinga jouer awa pa onde toyebi ba rôle ndongo e karnaka donc ba voyager lelo. Je crois que bakoy kozonga jeudi na en même temps lobinga ipe pona tikali nga mokonda kunel ba sundole linganda ba tsenga ba biloko tenga na yaki pona damete en même temps on profiter lobby na en Belgique et pas petite sœur nanga Charlie Yema moi na Popi petit nanga Okito donc on a zo kende Belgique lobby l'état là bon bozonga ngapé na senini na zobi comme ça tout sali. En tout cas ça fait plaisir donc tu comprends très bien qu'il est donc pour l'instant dans nos bandits non sereno et tu vas réaliser pas ouais bango te ba réaliser to bante pour ngana komi Belgique na koma ki jeudi na kitela ki par Belgique na la likaka jeudi vendredi nazaki awa na fatigue à voyage na bani programme kaka samedi dimanche le kilobina lelo lundi donc le quoi 3 jours vous comprenez hein normalement c'est ngende na koma ki boé au se reposer mais le ko la les artistes il faut quand même na ça va fanatique na ngana za awa to sola na bino boye ba pe musala na tout comme tende na yaki bona ko ko jomlo na nga na kangi na sali na nga ba biloko na nga na sisi na zogi bu mokile monike asala ki boye mais
na koyi koleka inapercité. Bien sûr. Il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a mes fanatiques, il y a vous au Bolobela Kabiso. Il faut savoir il est là, il fait quoi, blablabla. Bla, bla, donc c'est comme ça. En tout cas, film en total on va payer là on diffusé ou à pièce que na ba plateforme ni on na YouTube, Instagram. Bon, là je sais pas. Nga na zo kika moi muke nanga. Non, deuxième idée sincèrement, Monsieur Rico hier, il m'a proposé. Alors lui est-ce que au cours ça va musique qui était en heure à filmer. Wana idée na ye. Alors lui banzem na ko binaka. Iba idée. Non, le bassin so ibi bon nous comme toi produit. Lobby to va c'était 3h24. On peut créer une son pour y produire la musique. Ndenge akoti na mamba film be na okamasa la musique na ba documentaire. Na bo ben atanga te, moi na tanga comme c'est autant chose à confiance no tangi na. Te ba émission plus na tangi déjà comme label Kinois Pro. Beta sur internet, beta label Kinois Pro. Mais balwa souvent wana deuxième projet là na komi awa. Pour la mission, surtout ça, il y a le balingala bien pas d'accord, mais t'inquiète qu'il va 16 ans d'y aller à tout. La mission surtout ça, tout Hollande na ba. Ok. Alors va appeler lingala. Et bon botta la scène tout ça na bango te koko pimpoza mo yibi. Bato boko ta sur YouTube koko pimpoza TV. Est-ce que to ko créer lo son mon côté moi kana pona ndeko ganga donc ndelo luka asala nga apesa ngai loko moko bwenanga mono yebate. Obi luka mais clip nango fo bo chaka ba bilongi ba apesa nga idée. Ya on obi balingi ba façonner nga na ndenge na bango wana eza grâce. Na bité que eza pona l'équipe batuma pona nga na mona ngo eza grâce, je sais pas pourquoi. Bateau peut-être bazaba détaquer na yo bateau peut-être ba mona ping pong bo bateau qui est peut-être pour nous ana mindele bon pour mindela joyeux bon facilement adopté bon depuis 16 ans peut-être fait comme ba j'ai musu non biso non ngala lo bité que mindele adopté nga depuis 16 ans groupe nangé sali 20 ans na 4e année à groupe nanga bato boza na calcul bien boyebi li solo o ebimaka ke mundele a somba muselekete na kin bato ba karmi pa donc pa ses amis ya miselekete ba kufa mukolo na chipenda mutu na se devant miselekete ba kufaka omoni l'air événement ne bimi bobeta machine il y a 16 ans puisque moi nanga liboso za 16 ans OK 17 ans na sali scénario bi mundele osumba muselekete na ozo mundele wapi na sala conception nga bien na ndo sala pas patron moko boye patron nazo futanga mbongo muke mbongo wana so tekika demi selekete eleki salaire ça et pourtant na kanga muselekete c'est pourtant na mona mundele na bando finga patron bika yozo exploitenga ozo futanga $100 mbongo a demi selekete kutele salaire na yo on ça c'est pas la hauteur non komi na kopa misericorde na kena kanga misekete na kangi misekete na hier en place tout ça la relation na na mosiko pas auto les lois tie makamnanje na pesa ki da scénario to tuna ki na ba wana scénario place na c'est bon relation na zanti na ko expliquer te bandenden pour na kutana bango voilà première imo na tourner na bango mais non j'avais que j'achète pas les arts donc mais c'est quoi ça avec on vas-y c'est si on a baby si quoi pas musala mi selekete tuli la swana si on a calculé ne bambula auto sali na collaboration si mana batu batali babiloko to tourna o bo def sanga mbongo c'est après donc tu penses na so bon tende biso ko on te pensera mo OK vous en mundele peut-être mundela je te dis comment moi c'est mundele quand tu dis mundele tu penses que ça manque maison production tu bengi ça ya parce que ba comédie boy belé peut-être comment moi si ouais ça bosso na ngai siko pona nyazo ouais il faut maman mité pardon mami la moka maman mi liboso te liboso na ngai pona farata OK pona farata pas farata ilo ekota te na ndobimisa ka farata na mupepe farata na mupepe lo mo ekota simisa te pona gagner nini si manango na okufa pona gagner nini donc je rêve même pas ça bato ba ça les a point de vue na bango donc nakoki ko pesa mutu canal te pour aller kana mukina je m'en fous de ça voilà to comme nous sommes pratiquement vers la fin mais la ligne quand même la succès na lisolo CPLA ça ça la ki bon artiste na yo a hotel kotika biso na invité liwa na quand même yo motango yo ka kango ça la quand même ndenge ni
Autour de pas ni Farol l'accent questionnaire on a dit ça fait très mal, tu peux pas poser ça. C'est parce que ça quand même artiste. Non, Liwana c'était pas bon. Moi ça bomi à Kati, Kingo, à Luka Tongae, Nani Azuma Kila qui est dans le congélateur, c'est pas des choses que je peux imaginer au moment que je parle devant le public, s'il vous plaît. Paix à son âme, pardon, on kokate le bon na moi quoi émission sur toute celle na BBC. Pardon, s'il vous plaît. Voilà, on a respecté quand même le choix à inviter Nangaï. C'est vrai que Mouli Moné peut malaki, mais surtout encore une fois, condoléances à la famille, na proche na mais pour na tomber bisa moi image na bisoté avec l'artiste invité Nangaï surtout. Azala moi à l'aise. Voilà tout à la moi gag mouké sous ya koko ping pong. Tout à la gag tika ko ngamo na gagit. Naza awa. OK. Na sala ki mariage. Na sali mariage, les na sali mariage ici. Na mami na mukambila belle femme et maman na gabina Princilia. Na pesa moi si na ngai condition. Na biso mwende na okoti na palais. Lamba biloko nyonso. Mais mwamba o babengi nguba ya mboto na ndaku na ngana mona mota to lambi fumbwa kocha mwamba te maibwa matoi o nyonso batiaka mwamba kocha mwamba te moi ça tout sakate atosi na liaka fumbwa ezanga mwamba maibwa matoi ezanga mwamba mkomisi na uti musala na zozonga place ndaku eza na distance on okela nzana bino kokote ko supporter il faut rakota quand même malewa na koti malewa na koti na malewa biloko to éviter batikeka na fumba batia mwamba na badi na tena bite na kwenda ngape ulepo na koda ye na nzela na sengi fumba batia mwamba wo likuta liboso likuta mibale ya misatu leka na ochabwe na kaka beko na tala be madame akaninga nazolia fumbwa batia mwamba esinga ping pong yo na ndako ulobila lamba mwamba te yo ozolia ninga bilele bebe mami na mokamila belle femme ulia asiliki na ete habitoke kana ndako ngabia mwasi malamu nzoka linga bula lobi banda lelo na ndako na komona mwamba na mwamba na tongo la muki na 5 petit déjeuner a servi ngai na vai na table na fungula tibu maya ti tiba cha mwamba na fungoli sukali bacha mwamba na bon na fungoli lipa bacha mwamba na biba c'est tout à fait normal na bibi c'est le tout boé l'autre bacha mwamba na bisa fourchette bacha mwamba na bi bon na olia maboko na sukula maboko boé maboko bacha mwamba na bi oza abomination ou tentative toni lokola ya silika kite nga moyena silika ezate na iso na lieba fourchette batia mwamba lutu batia mwamba sukali batia mwamba nyonso miliki atie mwamba na dame na vi azwanga te deuxième jour na tongo na ngina bima boye singa même ping pong déjeuner ça na mwamba lokuta de non chérie na kela nga na pourquoi ndeza reta ba service so ga benga ngo dîner to ni servir nga pende lubu ya mère asali ntakamade 60 na fumba asali na mbwengi atondisi de bikola mwamba na bitani ya tentation des akide o siko ya mabe ya abande ko botala est-ce que fufu batia ngo mwamba na fungola sana fufu batia mwamba na bi c'est quoi ça na bi bon na omelaka mai na fungoli karafa mai pona tia na verbe mai ba omela batia mwamba na bia na lie ya suka sikoyo na bi na komela déjeuner te na kolia pe dîner na pokwa te na ndobi maka bongo na tongo na ngina bima na bi chérie yela nga bilamba madame yela nga costume batia mwamba ceinture batia mwamba chaussure batia mwamba cravate batia mwamba chemise batia mwamba na lobi eleki moi ça moninga pe la siliki te lobby avant de voyager na bimi na mweka madame benga ping pong na bi oui abi mbaye na ngana sali ba piège belé na tielo mwamba par-ci par-là ozolo belo côté pesa nga guna yo lelo olingi ngombe olingi ngulu olingi ntaba na kanda nyonso na baluki na tali madame na bisi lelo il faut la mbelanga ba mbuma ya nguba bacha mwamba na kati madame agangi ha
Merci beaucoup. Donc voilà, c'est bien Coco Ping-Pong. En tout cas, c'est tout anaï. C'est tout à fait normal. Tout le monde a makambo. Makambo 600. En tout cas, ça cop naï. Ni baloba bateke boutique la bango. Kwanga banane tennis boutique la caméra. Tout ça donc Coco Ping-Pong. Y est en tout cas côté wana côté qui ça. To tiki la on côté na. To comme sur pratiquement vers la fin. On a beau inanga to kota. Tout mais mot de la fin cause mais surtout pas bateau batalio en ce moment. Bateau ça surtout na poto. Est-ce que j'ai temps pour écouter na ba collègue na au bazar na poto. Lélo to soleil na Viessiatoul, Lélo. OK. Au moni ngana na ou mena en télé na 5e jour. Vous comprenez? Na ki la programme ezaki calé. Na ko na tiki batu na Afrique, ya ba Samsung to tanga na bango, ba nini bino ba journaliste. Donc na 5 jours na ko ki ko gérer ko benga tout le monde. Nous avons na ko gérer té mais le to soleil ngamo na benga pa makana bi tindela ngana numéro ba comédie ozana bango atinde numéro ya batu nyoso ba numéro za la na ngote te na téléphone o na saila au moins même makamba publicité na ba est-ce que téléphone au moni batu balandi donc batu numéro ba na ba te atinde numéro a Suluzolo atinde numéro à la 16 atindi numéro ya nani Christian Petit atindi numéro ya il faut na tarati ba numéro ba comédien ebélé mais pendant les réseaux tinda herbe tinda ki mutozo ngapo moyena se déplacer za tena ebité na banda wapi na ozonga wapi sutinde ba masteranga ba voyager mindele au monde mutalboso na bengi Viessiatoul ndenge ni to solide normal les restes ba ndeko nyonso baza awa oyo na zuba numéro na bango à travers mon ami Makaya, n'habite que Nazana le numéro na bangote pas encore, on peut pas avoir le numéro de tout le monde. Na pesisco numéro na ngai, bande ko na pire esprit. Na ndengete ko moni faki bisoto benga kaka yekute na pire esprit, numéro na ngeza 07 53 60 93 01 donc 93 c'est-à-dire 93 07 53 60 93 01. OK. Donc si ma numéro de nanango na zappé sûr qu'à travers ba o baza so na tuni et bon numéro intel na rozwa nanga na robenga na pesa pe mo batu bambo. Bien sûr, tu as le droit. Eric Samozu Samalanda, président Samalanda donc na pesa bambo tebele. Maître Amani Bodo yo fona bandana yo maître yo pena nazo tchaboué. Nazo Tchaboué, Maître Amani Bodo, artiste peintre renommé international. Maître Amani Oa mystique, Maître Amani Bato ba ebiote bakoya ko découvrir yo que Maître Amani artiste peintre renommé international aux mystiques. Mama Fatou Akan Momi 3D. Maman Fatou Akamomi 3D na piso bambote belé Mamila Mokambi donc la belle femme Gabini Princilia Mitterrand Mitterrand motonanzambe na São Paulo Mitterrand motonanzambe na São Paulo na piso bambote ebele Richard Kakama le grand architecte Richard Kakama lela kile na ngana raté vol na mona no mutute pona intérêt ya mutu mususu mais ebibisi mami su pourquoi ngo raté vol Richard Kakama donc on accepte nda bolingo moko oeza sincère papa bonya mukasa na ibi ko tikali na Kishasa o tikali na troupe théâtrale mobimba ba Christian ba Clarisse donc binonyo sona pesi bino ba mbote ebele na boka dia mama Pipito donc pour que la liste moula été digital BBM na peso bambo tebele BBM digital na Dijon oui binde na zonga Belgique si mawana na za Dijon digital oui binde to solaki nzamba sungangai batu nango ba pesanga batan selon de to solaki donc na za na Dijon petite sœur propre Motema Pembe Charlie Yema Charlie Mona Popi Charlie Yema na pesio bambo tebele à partir à Belgique double Sambois 17 Patrick Tapé mon ami Patrick Tapé, Fancy Libali Foulissia, Master Nanga Coltondo partagé non Bamoko Oza à Paris, Koko Yeyo, na pesida numéro Fancy, to soleil na Facebook, mais Monico Yamba Mopaya Bayamba Kaye, Fancy Libali Foulissia, au comment déjà prêtre. Donc, encore une fois, un grand merci à vous, Coco Ping Pong, nous PC ce temps. Un grand merci à Binotou Talibuso. Dit un grand merci Patrick Massi. Et Pacheco de Brésil, pardon. Pacheco de Brésil. Ouais. Grand frère, il y a mode
Wamana. Pacheco de Brésil n'a précisé. Monde Wamana, Pacheco de Brésil, Pacheco Nzambe. Alobelinga fort na tongo Pacheco de Brésil, mode Wamana, alobi me koko nini wana pena masanangai Pacheco de Brésil. Donc vous appelez Patrick Massidi Azana Bissoana. Patrick Massidi. Donc Patrick Massidi. Sans microbe. Sans microbe. C'est que namoni nani métro nanga na ozonga okitsa batu nyonso paiement nango eza pa Patrick Massidi. Massidi Yo moi quand tu passes à la bombe mais pas de gana bango de bater mais bon là système go fumoli mais non ko ina chambo après singa yala nango volontairement tu vois l'habitude na za bongo yala ya mo pena donc ceux qui d'azio à côté ya fisi la ozonga yala nga so bimina mbongo ozonga na mbongo na jamais ko komana ndako donc ceux qui ce mbongo ko mingai pas des fois ko na tongo donc faut mieux 600 ngale po batu mbongo ko mela bango ngai na maboko a mona ke mbongo e poli mbongo bon ça va na tongo botiango na poubelle Massidi Patrick oyo tigali wana avo ke ndeko bwaka ko ping pong taka na yo duka na tiki moi sina bana donc un grand merci Dédé Samba Patron Bogos, un grand merci à Wadon Fumu Papi le roi Formule Souka carte illimitée, un grand merci Glody Yanni mon pote, un grand merci à toi Blanchard Kadhafi toujours Val Boabele Botali Serge Pachoti Liezola London Chirac Bateka Nabayaka wana maison Chirac Bateka Biokele Chirac Bateka mon ami Biokele Chirac Bateka donc Junior Kabananga Okocha, un grand merci à toi. Donc, moi, Aline de Bocha Kovodor. Yo, ça tout ça. Yo, boire batakine. Bata poto bate. Oh, on a poto. Mais là na boaki wana e bandaka na kine ye na poto. Même yo ndozano bandana na kine ye na poto. Lokwa na oti kuya na no na sola Kishasa lokwa. Lumbali peka na ngoko ka sola Afrique. Na no na sola Afrique penza donc parfait na biso to somba 1500 yango na osela. So za na parfait bo somba ba 5 €. Bo benga ni numéro pesa ngai so bozana besoin libanga poto batapoto ngai on a commis mais émission zo continuer beka na numéro na pesi na boka na bataki na otiki mais apparemment la émission zo taki graphiston ça d'un côté on dirait c'est comme si attaque c'est-à-dire comment net c'est comme si zo chubanga na ngeto lo ba mamongote parce que na ngeto ça l'émission sans kubeta masolo yango parce que c'est comme si ozo sali la émission belé zo bimamande zo sali l'émission non problème est anini eza bino ba journaliste non, on a bête ma solo. Olunga ko beta to saini. Vous avez besoin vous avez besoin te partout au carton na montage te. So be yeka boy, o yeke webi na lobela kuna. Lokola yoza pro, devi yango. Moi nazo éviter yango, bino bozo provoquer nga problème na ngezali. Soki olobi ozali patron tout ce qui sana ceux qui vraiment respectent ka timing na yo ezali ozo devoir ba tout salaire ba toi ne faut pas salaire pas na yo c'est ça un patron mais mutu pe akoki ko zala patron maza patron ya batute aza patron ya ba travailleur na ye mutu azali patron ya batu même président de la République hein Azali chef de l'État, le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Mais, après qu'on le batte que naza patron ya ba Congolais nyonso. Pour le département de paiement, c'est pas lui qui paye, il y a des ministres à Kabola puisqu'il ne peut pas gérer tout. Comme le patron dérangera. Non, les attaques il dérangera. C'est que la ligne a bien été pour une petite différence. Tu comprends le but aussi. Donc, na comprendre que bino le collaboyebi batu bakokaka koloba te tout le monde bazo gunzama ngana zozo ngisama na nzela tiko pokoza ba base boluka boko tsanga na basi wana pona zongisa toujours makambo na loba on azana raison pour ça mais il fallait arrêter de commettre pas face à mabanga ils ont même pas coûté koluka est-ce que ndето solo lia omoni na s'intéresser kuna moi je parle de coco j'ai même pas voulu que tu mettes ma solo parce que tu as voulu parce que oui c'est toi qui as commencé c'est pas moi tu as voulu qu'on parle de ça c'était votre place stratégique pour conclure l'émission pour citer par là. Pourquoi on a posé question parce que vous avez baninga vous avez ninga na robenga même baninga malamu bondo za la tunta kokuta na e prévention na beta bon lisolo ya téléphone tekela e apparemment lisolo ya téléphone ani kinda na makambe belé makambe belé ni na tekela ki poazanga e téléphone ngala za na ba téléphone na tekela c'est tout téléphone créé même bloc belé
Non, ça n'a pas de sens. Okay, ça va tout ça n'a pas de sens. C'est tout ce qui a la spiritualité et le matériel et balanakate. Non, spiritualité na matosi et balanakate. Où spiritualité où tu es? Ouais, donc au moins pas aux mutu. Il faut que tu aies un état spirituel. Vous comprenez? Il ne faut pas dire ça. Ouais. Le téléphone a bien non. Dès qu'il a un téléphone, un téléphone bien que j'avais de matière à utiliser, n'a pas utilisé dans la bloc sur ton mais j'ai même pas voulu ou comment la personne a besoin de polémique. Nana besoin de ça la émission mon qu'on a attaqué mutu oyo zoloba. Et ça na ba fanatique msuba obaenga. Ngaza besoin de garder ba fanatique nanga na limite nanga. Pour na zala maka msusu na beti a na télévision. Au monde a élongé la polémique, il y a télévision et comme physiquement beaucoup tani et comme moi je vais pas aller jusque là puisque fond au babenga kamu kokoli musisa ya mutozo tanga je connais. On arrête là. Donc spiritualité matériel les alaranangote tout comprend déjà côté. Encore une fois un grand merci à Coco Ping Pong dans pe sur tana yo pena donc tout ça l'émission un peu moins tard mais en tout cas tout est na souka un grand merci na tout talibiso te distribué là par donc on dit même vraiment aux anabiso un grand merci restez branchés Congo mon qui toujours voilà pour nous passer nos informations donc c'est d'abord on va te écouter prochainement bye.